billet ezopesa permission ya okota na kati ya stade. Voilà. Bracelet d'accès ezopesa permission ya okota na kati ya pelouse. OK. Vous comprenez? Donc vous avez un billet mais tu n'as pas accès à la pelouse. Voilà. Parce que la pelouse est réservée aux Warriors identifiés en tant que tels. OK. Disque d'or, tu es comme dans 50 000 ventes. Dans ma billet. Moukolo a annoncé qu'il disque d'or. La vente à billets, ça est plus 50%. Ah bon? Mais pour comme des événements, tout a posé à au monde pour relaxer disque d'or, on a présenté disque d'or joana. Au bateau peut pas banga tout na producteur. So mbule beti. Bona muta okanga. Votre management. Le grand manager. C'est la constat, tout le monde peut la musique, monsieur Betaki, pour ne pas faire la polémique. Tout le monde a mis l'ongle, il a une joke, il a la porte. Et c'est là qu'il y a ce rocangama, tout le monde c'est la porte, c'est mon corps. Oui, que concert, batu bakozala ebele, batu et c'est la peine, mais ça les a amené les concert ya fali. Parce que concert, monsieur se cause les bêtes à maki. Mais batu ane zalaki moment basé sur la sexe, c'était au moins na batu masse ya batu et zalaki pena makasité. Producteur c'est instrument à capot et commis. Oui, déjà. Et ça déjà. Wow, bon c'est pela la banda ku merci. Tu vas bien yoter. Cause la presse. On a derrière la banga. Ouais derrière la banga. Ça dit bon ça la peine oui. Autant vous l'a dit, le respect, il y a le roi de journaliste, il faut respecter Moussa Lamay. Ok. Donc à chacun sa portion de responsabilité. Voilà. Producteur à sa côté organisation, PDG pour de l'autre côté sécurité. Pourquoi vous avez été à Imo comme pour nous bonnes soldats américains? Ministère des Affranchis, Oye Kumba Magana, l'homme de Dieu, ambassadeur de Christ sur terre, Baki Selaka l'homme selon le cœur de Dieu, Moto Oyo, Azaliko Kamo la Satana Matoi Mikoloyo, Pezaku Pakatambangu, Yenani, prophète de Dieu, Emmanuel, Dodi, Talatina, Bachelibino, mois d'octobre Oyo, pour célébrer mon bangé na fête, po, Nzambe Sengeli a délivré Bana Nzambe, Nanzela ya ba fête Oyo. À partir ya mokolo ya lundi, 10 octobre 2022, toko célébrer fête des acclamations. P mokolo ya jeudi 20 octobre 2022, toko célébrer fête d'expiation. Kobanda 12h30 ti 18h30. Kobanda mardi 25 octobre ti lundi 31 octobre 2022, toko célébrer mon bangé na fête de tabernacle. Oyo Nzambe ako utiliser mon sali na ye puissamment clôture ya ba fête Oyo nde kozala mokolo ya mardi 1er novembre 2022. Oyo prophète de Dieu Emmanuel Dodi ayebisi bino boya ebele po Nzambe akomi monisa pe akokitisa gloire na ye. Adresse ezakaka semoko ministère des affranchis ezwami na avenue Révolution numéro 817 quartier résidentiel na 6e rue Limité. Kolinga te babetelo lisolo luka yomoko o vivre likambo po Nzambe azako délivrer bana na ye. Dites amen. Na yebi yo message moko amolama kuka eloko kuka guérison kuka maternité kuka succès. Décision où ils ont mis, c'est que en très grand public et au salle à ma côté, il y a Willery sur l'entrée 24. Assurance ni no kopé ça ba parents pour bailler ba ke non ndenge to zaboye. Le numéro 1 de la ville va disposer pour nous près de 2000 unités policières pour nous sécuriser ici. www.falimartyr2022.com. Ok. Ceux qui sont bien en ligne, basule on a visa. Basule on a visa. Basule on a visa, on est tranquille au CP là. Yomoto basi bakoma kokima yo okoma mokelekete tope ozopesa elengite impuissance sexuelle tope yope mwasi mibali bakoma kokima yo po okoma potopoto mai elengite gunyo sesila tala esika oyo ekopesa o solution po nzoto nozonga malamu. Top clinique sexologie ezali esika o ezali ko traiter ba maladie nyonso o etali sexe ya mobali to ya mwasi. A bazali na spécialiste ya solo. Ngai moko na bino docteur Marmo on assisi na campus et puis na ketanga na Belgique na Poto na université catholique ya Louvain pour na bima sexologue. Makambo etali sexe donc to tetaka yango pa ya bibali et puis pa ya basi. Na top
clinique sexologie bazali kotraite bamaladi nyonso lokola faiblesse sexuelle to impuissance sexuelle et éjaculation précoce, allongement to pe grandissement ya peni, stérilité ya mibali pe ya basi ezala mwasi oyo asila elengi mai poto na sexe na ye awa aza mobimba po akozonga intact niveau bakotraite ye na ye moko akosepela koyoka gu pona bana ya poto boza deja mobimba po consultation ezali ya ofele pona bino bazali kofongola tous les jours kobanda lundi ti samedi à partir ya 8h30 ti 21h pe dimanche à partir ya 9h30 ti 17h30 oza mobimba ezwami na adresse oyo première rue Limité en face ya collège Saint-Raphaël Passerelle eyokanie au degré fali à rotondisa stade pour na moni pena ba konsi ba comprendre que artiste aza na valeur makasi na minute o se fali pour talent degré ba la ndeli dusu nyonso tout ya clôture à stade donc ba na entraînement ko ta frauder salamia bosi bo na entraînement ko frauder jo moko pena ba meki azo kota tête azu marteau mais ababeta ki yango makasi te po eza na entraînement. Donc maman surtout est assuré to bon mon ami konzebele bazoya batuno so bazo likundi protège ba pemba batuno surtout ya seke maman so za OK est-ce que na tuni batuno so beta ba stade est-ce que ba médiatisation ba organisation ça la peka boy mais yo tuna bango ka zo ba image na bango kala otala bandeko babolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta oza mobimba. Ezwami awa na l'île de France oyo bazali kosala distribution partout mingi penza awa na l'île de France livraison ti bisika nyonso kolinga o na salle de fête o na ndaku o na dépôt bisika tout okolinga oza mobimba benga bango na numéro oyo 068 54 17 740 société KLP distribution chez Luc Kulapa yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée eyokani. Oyo dernier virage étude du terrain en matière sécuritaire donc na minute oyo bana bobonga ba hotel artiste na bino basi o bobanga ke o soki na ina stade bakoyi banga chombo nini mais ma téléphone na yo parce que concert on est ozala médiatisé partout dans le monde voilà. Et puis soka sengi ke botombola ba téléphone likolo botombola ngo bo allumer ba torche voilà. Donc wana toujours rassurer bino ke bwana ba chombo na bino ya qualité nyonso bolingi banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film.
Et puis kento sina na batutu basomi ba ticket. Bolongola ba kolo wana te parce que ba latsa bino lo wa bracelet tant boko ta na stade. Bolongola ba kolo wana te. Osomi ticket no conservant ga ndenge zali ko fongola ngote. Parce que namona nanu artiste musicien te bakonzi na biso ya sécurité bakota makambo ngo boye ba contrôler tous les coins boye en tout cas bazolakisa pena ke musala fali asalaka libanda mboka musala wana ekomaka ntina na miso bakonzi. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Fali yango. Tumbato elaki yango donc malambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Mbote bande obalanza film na film nyo c'est votre humble serviteur Vandi Tambo. Ndé na yebsa bino biso dans un présent. Et si comme ambiance c'est ça la tout ça pour na kati ya stade de Martyrs si karapi conseil d'organisation et vendaki le conseil de sécurité pour pas mettre dans la nenge ni marambo vraiment et que ça la surtout les lots ba beta pena c'était mingi na mambo ba entrer oui bi que c'est de Martyrs à la bonne étape pour la phase de réhabilitation donc pour éviter d'autres soubresauts c'est pour cela l'équipe qui est dans le terrain à me hôtel attends ngamba côté pongabi puis je bi que bataba chang so ba ko côté la boya pitome tout moti on dit ba cercle là ne ba bomba stade de Martin Johnny misale qui n'alonga malembe ouais mais ça là qui de malembe yango ba service tout ya sécurité vraiment yé kota là ba tous les coins à stade va contrôler déjà parce que moto abeta concert awaza artiste amukete aza artiste amunene ya mboka na biso aza ambassadeur ou représenter drapeau na biso libanda soit beta na mboka na ye vraiment tomoni mboka na ye pe s'appliquer na musala oyo artiste na bango salaka vraiment tomoni ba service nyonso to ya sécurité ya mboka na biso vraiment ba s'appliquer bazola que ça pena que musala fali asalaka libanda mboka musala wana ekomaka ntina na miso ya bakonzi yango ozomona bakonzi vraiment bazwi makambo ya fali au sérieux parce que namona nanu artiste musicien te
bakonzi na biso ya sécurité bakota makambo yango boye bakontrôler tous les coins boye en tout cas outi kuna na ngamba wileri Canada entre liboso bachaki on a po VIP bata VIP ba côté là na bata makolo na bata mituka siko po même nzela nyoza ya okangama presque mais jusqu'à présent nzela oza ko fuma nzela na wileri na gauche nango za na entrée musu ya kalabati bele bando côté na itala neti bandalunga bo itala pa di peuple so esika na ba maman balona bilanga libanda na balabala balona bilanga fort on a mis des points pour Lukato se servir la porte, on a faut évacuer bango, on est comme en l'état. Ouais, on est comme en l'état. Mais profiter la monde stade les na chantier boy. Mais il faut qu'on comme ça ba konzina biso mboka. To côté pénal stade ba travaux au salle ba ebelé. Côté là ba partout, place ba tche ba clôture ba tol. Les a place misala ezo salle ma vraiment makasi. Donc na assis dans des ans stade de Martiro Toyebi et Rosala stade Toyeba qui liboso te donc na mona image mususu Rosala awa après 2 ans donc tozawana marameza bien au côté déjà la porte et Mbarapé mon pico ba utara moamba changu donc côté ngamba pongabi oui côté ngamba pongabi awa de les a placé pena triomphal moi ezate ose kende accompagner biso kaka kanivoi ya mesure oyo kanivoi mesure parce que no ba chango ba dalet likolote na ngambu kuna triomphal donc c'est impossible pas faire ça accès kuna non et ça la bien en tout cas bateau yo ba ya concert baza na bango à l'aise ba déjà que sécurité awa mutabung sata abung c'est l'autre côté. Donc, la police, na bapem, na likondi proteste, na GSA, donc au-delà de ça, il y a encore, il y en a beaucoup, hein, donc les partenaires. Toutes les mesures sécuritaires sont prises. Les hommes n'ont problème. Ah, bazo va s'assurer au concert, on a concert mon image à famille. Maman, papa, bana. Donc bakonzi bazo s'inquiéter pour envoyer bana bazala na sécurité bandeli tina suka. Ya moment étude des salama ya osaranate. Donc ah ils ont très professionnel à niveau moins impossible. Donc ah ils ont dernier virage il y a étude à terrain koyeba bana barokota à l'aise barozonga pe à l'aise. To continuer na quelqu'un na yo ça la constamment tout le monde peut musique monsieur Betaki pour ne pas faire la ça polémique. Tout le monde a mis le long ezaki mila inzo quand il prend ba porte ezalaki nyo sur okangama to no c'est la porte moko ouais ba porte ezalaki tout ya okangama wana ezalaki na ba concert et utaki obeta ma mais obi ke concert batu bakozala ebele oyo batu esenga pena misale ezala munene eza concert ya fali parce que concert mususu kozala ebeta maki mais batu wana ezalaki moment baza sur na succès te omona batu ba masi ya batu ezalaki pena makasi te mais oyo pena ozo santé pena ke bakonzi ba s'appliquer ba yebi ke puissance ya fali pupa place où ceux qui te landeli sécurité bien te et kozala mobulu et là ça aura plaisir na mona faire abso bubul na bureau na mona guerre mona ba bureau mais les on va faire bubul yé moko sportif na terrain si on va faire la souple boy là les la matana VIP ah j'avais bubul et banarate et à 38 ans batu ba mituna siko babanda ko kwa ke depuis kala siko azara jeune makasi mutalibanga depuis kala ba mbela depuis kala na bino ko sécurité za o sagarata likonze la gizi makasi nango bogola pa bato bolela o fraude en tout cas awa ezala nango bien et puis kento aussi na bato tout basomi ba ticket bolongola ba kolo wana te parce que ba latsa bino lo wa bracelet tant beaucoup dans stade bolongola ba kolo wana te osomi ticket no conservant ka ndenge zali ko fongola ngote ba fongola ngonde awa tango zokota ba fouiller yo et puis ba latsa on lo wa bracelet donc voilà quoi. En tout cas tozo continuer na biso na sepeli na venanga Bouboul patron PDG ya likonzi protège na sepeli na mo colonel na biso ya bataillon PM ponga na mwana soda mon colonel Balex na sepeli makasi komona e mon colonel Balen po biso tozala na bataillon PM na Kalwano malgré longwa kuna koma na Kankokolo
biso tokoli pena na kalwa no place bataillon pe mezalaka base. Oui, mais que les tenir pas colonel. Faut que démarche non. Donc il faut ça à l'armée. Engaye, engaye. En tout cas, et ça bien. En tout cas, bana poto o bozoya. Boza na bino à l'aise parce que sécurité vraiment eza makasi. Bozo mon abino moko différence o to sala awa ezali concert ya fali façon organisation na ngwezo kende. Bo comprendre la différence ezali que fali azana moins valeur na mususu. Ozo comprendre? Fali un artiste avec disque d'or. Voilà. Différence eza. Différence ezali po to luka disque d'or na mboko yo tozo na bisote. Mais fali pour par artiste al boso azu disque d'or. Donc to soutenir ndako na komi mona ngo muke makasi. Au degré fali a rotondi sa stade. Pour na moni pena ba konsi ba comprendre que artiste aza na valeur makasi na minute o se fali pour talent degré ba la ndela lidusu nyonso tout ya clôture à stade. Donc ba l'entraînement ko ta frauder salamia. Bo si bo mon entraînement ko frauder. Jo moko pena ba meki azo kota tête azu marteau. Mais ababetaki yango makasi te po eza na entraînement. Siko lobby lobby siko eloko esepelisanga après lelo lobby to yana bambwa ba sala entraînement awa bambwa siko nde totamba na ba clôture tout totamboli awa mbuta yo koki ma filmage te photo sala kene wana oya yo mora baga moi il y a 4 kilos par jour pardon on fali wa pa kasi tunofali yango wana OK bala samba OK donc moi terrasse équipe nene na ba bando sala te donc soki bo mona car ya bataillon pem bango basala ma sécurité pem soki azui ozo frauder mais ba kangela biso journaliste biso moi c'est pour les boumou mon année yeah na simana maintenant fait des boumou boy bato ba makambo bon na pote zala pe boy mwana ta la tane boy stade kaka tendresse mwana keba mwana pasteur Denis Lesa Lobaki azongisi mwana muke mwana ngoyo yo pe ko latana o pasteur Denis Lesa Lobaki mabeshu wana Let's go na poto comme ça la fallait na lobela te mama fallait sur lobela on te sait que na minute ebe actualité te on t'a na disque d'or tara mo nende ba konzebele ba déplacer mama mune penza donc to cause net kana science fiction boto zama na mwana ba tuno surtout bazoia ba mikondi gauche droite ça va concentrer on va fali vie concentrer makambo zo sala ba gauche droite concentrer ça na mutate mama fali déjà bana poto ba tunyo surtout boya bozala tempo sécurité assurée surtout la nimbuta to kota la bulu yeke donc maman surtout est assuré to bon na mi konzebele bazoya batu nyonso bazo likundi protège ba pem batu nyonso surtout ya seke maman c'est OK donc to rozala na le 29 ba rekonyo surtout est fermé donc ba to da bisika donc muyi ba rekota te kuluna rekota te tant penza rotikela bango rozala te voilà kinda to a concentré toujours na date le 29 to préparer ngo pena to a concentré pena makasi na date wana et ça la biso bien nga loko na sepela chaque jour ba konziba la te la ndela makambo yango ekende bien stade boye ba kalobi ke stade yango na kuti lo ba travaux belé tala ba terrasse ya minene ekota en tout cas mboka na ko misala tout le monde pem na biponi na mondi ba terrasse bo est-ce que bo teki libanda kuna stade yango bo komida ko teka bo habiter tozo teka te tozo sala ba travaux pour comme lokola ba stade aux international pour ka après concert ba match be ba na robetama ba lingi stade na biso comme lokola ba stade auto monde na minene na ba monde entier na monde place o ba clôturer ba terre so photokota toeba nabite sule kauka ete te na moni musale kangie bango bato primature mindele pe neti ba grand prêtre sule kauka bakoka na bango pe mo itebo mais bazo zala kaka baboga ko fali bato bele bazo se sacrifier vraiment tout le monde ba vient na biso ba bubuli yondele bazawana ba tel ngombe donc bato ba mona na rapport ma pas sula linga ko se bronzer ako kamo itas alinga ko se bronzer bota mapembe za ba pénitentiaire fora yinda me esimba na ngote ko se bronzer pa ko kana biso bien na ken la tout na rappel question moko entre biso est-ce que na tout ni bato so beta na ba stade est-ce que ba médiatisation ba organisation ça la pe ka boy
yo tuna bango ka zo ba image na bango kala otala po na mona ka ndeza mambo fali ne mte créer mambo yo avi c'est ça donc tokende lisusu toke kaka Lexa bakonzi donc mbuta abike makambo oyo ya somo organisateur ondira utobeta bale encore ya tension ezalaka nango te yoka démarche en tout cas ezalaka pe bien ozoproduire artiste moko aza productif oyebike bato mosusu baamona fe bubul bazobanga fort tv azalakazane gentil bato baamona ka image moko boye donc Quand on mis tout na est-ce que yé ou bien yété on tout na soki yé bien soki yé sans effet na yo on a bien bimaka na rendez-vous on va bimaka pas pamba te c'est rendez-vous comment la bango boza ba grâce sans effet na yo Nambuta Olobi ouais loba dans ngeza déjà biso za faire opema déjà tozi ba orena biso toche topemisi mutu parce que makambo nyonso ekomi réuni o eza dernier virage étude du terrain en matière sécuritaire donc na minute oyo bana bobonga ba hotel artiste na bino basi o bobanga ke o soki na ina stade ba koyi banga chombo nini mais ma téléphone na yo parce que concert on est ozala médiatisé partout dans le monde voilà. Et puis soka sengi ke botombola ba téléphone likolo botombola ngo bo allumer ba torche donc wana tozo rassurer bino ke bwana ba chombo na bino ya qualité nyonso bolingi uti Paris na kogende Bruxelles na mona bango to solo la masolo na koma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo Neo tam tame, aneo. Bidi yesra, yo la na nye yo, le tam tam, yo la na nye. Nous c'est la compétence, et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin de photo quand tu es à l'aise, pépère. Donc ton cos, mais surtout, c'est tam tam voyage. Aneo, neo tam tame. Aneo, kumba biso na nzela lola. Aneo, evandelia kwire. Aneo, wifi abore, mena lola. Batrouwa biso batutu kaloji. Tant que tu es na tam tam voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Mutumo boum sa téléphone. Ouais bien là on a sepela nango. Ose zape kuna, ouais bien là on a sepela. Bazo contrôler 4 coins ya stade bayeba chaque coin et loko nini eza. Yango bo mona ta place pour clôturer na batol. Faut pas luka ba kota bayeba ka nini eza abdon. Français. Ah ba tiki ba français na bureau. Donner baza boye, baza au fourré au moulin na ba service nyonso sa sécurité. Voilà. Français ozonga lobby na 9h. Lobby na 9h, lelo nyonso sécurité. Eh, organisateur batoki, bato balinga climatiseur. Mais c'est pépin ça, c'est pépin. C'est grave ça. En tout cas, le 29 et Zalacho, on a mon ande climazo kende. To aussi la nara 14h stade angwe tondi to bengi fali ya kaka ko c'est la 17h ko c'est la 17h ya ka biso si to tondi biso si to tondi na biso. Et zalade à 15h place au Tchali kolezate en tout cas. toyebisaka fali yaka nombangu kaka po na kima imbangu boye tira yebiso ke ba organisateur bazotoka pamba te nazo information bato bazaki diba bato tu bwana poto boye bango ke billet zotekama en ligne www.falimartyr2022.com soki osombi billet en ligne bazuli ona visa bazuli ona visa oya tranquille osepela
Oh. Alors. Donc, visa mbala moko. Oui, oui. Moutoune Soro sont bien en ligne. Je rappelle bien. www.falimartyr2022.com. Au sombi billet, barozulo visa pena oye. Ok. Voilà. Oh là là. Ba facilité bino. Mais ça souka na boula parce que bato bela poto ba mituna. Na so visa ndenge nini. Mais à travers billet car au sombi en ligne. Ba facilité au visa. Voilà. C'est bon. Voilà. Merci. Toujours continuer na biso stade des gens ba travaux banda awa. Ba travaux ça belé mais en tout cas mboka na biso musale sale ma fort parce que côté là des chantiers auto mona ba chantier eza na stade o ezolakisa ke musala esale makasi mbongo pena mboka etonga mboka donc esala biso bien donc sécurité eza na pona contrôler coin nyonso tout bayeba eloko nini eza na chaque coin bazala assurer que côté auto toucher te côté auto toucher donc yango wana bomoni bakonzi na biso batonda boboto boye bayeba basala te du terrain. Ah, quel français Zolobama, on a vu ça. Et vraiment, on va préparer un bandé dans français. Tiens aussi la français. Tiens le podium français. Organisateur, moutaba français. Likonzi protège, moutaba français. Colonel Nabiso, moutaba français. Colonel PM, moutaba français. Les apports de ce moment intellectuel un bouta. Ben ouais. Ben intellectuel. Ah ben ouais. Non mon ara ba tout monde ba mon na na noté. Biso mo pe ba chroniqueur ba ta français. Tout justement.
Nous voici devant le producteur de l'événement Oyerozalabongo le 29 octobre. Il fallait Poupa, Yepeka organisateur, mais c'est tel Ngombe Wazabongo accompagné na bande ko nyoso ba chabongo le bogo na kati ya pat opo et les kakitoko. Voilà. To luka peto sa communication pour lieu l'utile à l'agréable. Voilà. Bonjour monsieur Tel. Oui, bonjour Wadi. Il y a une préoccupation et aux sur toutes les lèvres, il y a actuellement. Combien de niveau ni? Bon, tu as commis déjà presque une étape à Souka, c'est-à-dire que tout ça, c'est le dernier repérage. Tout ça, on a la police, la police, se déplacer, le colonel, pour étudier le dernier point, point à réglage, les Alaki, côté entrée VIP aux Alandines, côté entrée grand public et aux Alandines. Alors, donc, si tu as arrêté déjà ma décision, moi, compromis salami entre l'organisation et puis les forces de l'ordre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que nous sommes OK. Mais c'était est-ce que Makamboya m'a entré, tu dis que stade des martyrs est en pleine réhabilitation. Tout le monde va entrer, monsieur Netia Baponga, Bio, Yambarabongo, district Mibale, ya Moamba, na Chango. N'habite Kotua na Borogera Ndengenin, pour les Kokangama. Alors, justement, merci pour la moutona nayo de Tosoli na Bakonzi à police. Décision où ils ont mis, c'est que en très grand public et au salle à ma côté, il y a Huileri sur l'entrée 24. Arrêtez de Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ouais, allez na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. On a des grands publics. Tous les décisions c'est que pas d'entrée véhicule. Donc, bateau Baoya pour participer à un événement, on a pour vous allez véhiculer, s'il vous plaît, vous parquez na pembeni ya stade. Est-ce que va pembeni on a place pour parquer sans toutefois vous couper? Mesures sécuritaires, moi je suis pour mis tout quand bango la sécuriser parce que tu as histoire ya koto nyon sunenge beta mali solo. Bon, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut localiser un parking du côté du palais du peuple. Même à l'esplanade. Voilà, dans l'esplanade, côté voilà ce que tu ressens donc tu sera na bakonzi kuna ba faciliter biso pour baninga na biso obaoya véhiculer bazapé côté kuna. Pour na ba VIP. Pour les VIP et la presse. On est au côté entrée à Kassavubu. Ok. Donc on est au Monato Tambola. Colonel Miguel, tout nos reconnaissance, il y a cheminement de l'entrée des VIP. Donc les VIP seront accueillis côté entrée Kassavubu, le grand public à pied côté Huileri. Alors, Fali Ipupa, Azana fanatique au Babandi na Asia. Moi na Mouké, Matati 77 ans. Si vous prenez bana Mike au Baoyana maman parce que bana bazana posa ba yape belé makasi. Assurance ni no kopé ça ba parents pour ba yeba que non ndenge to zaboye ba to kola na so pogi bana ba ke na bango. Bon, déjà tout ça dans soutien et à ville province à Kinshasa. Le numéro 1 de la ville va disposer pour nous près de 2000
unité policière pour nous sécuriser ici. Wow. En plus de ça, nous avons la sécurité privée. Voilà. Donc, qui est gérée par M. Boubou Liondela et en collaboration avec la société GSA. Donc nous avons l'Ikonzi et GSA pour gérer en tout cas enceinte donc, tous les aspects sécuritaires pour la sécurité privée. Donc je vais laisser le DG Boubou Liondela vous expliquer un peu plus pour notre côté Wana. Avant tout tikayo. Donc les Solomon na kati kuna que ba Warriors bazan entré na bango spécial et puis ba hôtel na pelouse au Borozipika. Oui. Borosala neni pour na détecter ba Warrior que opena ba Warrior pour ba côté là wana. Alors nous sommes qui appelle-t-on Warrior? Et ça pour ba tout ba na stade biso ba libéra ba Warrior. Exactement. C'est que banani ba na pelouse wana au bocheke ba côté na entrée 19. Bon, ils ont appelé la personnalité Moussoussou, on va se faire remarquer dans la gestion. Il y a un groupe, il y a un warrior. Dans les 24 communes, il y a un groupe, on a un Yébana. Okay? Dans un appel à Moutongo, tu dis que non, bon, monsieur Yayous, Jessie, Mouchimpaye, Bana Banda, donc, bango tout aussi, tout poussant déjà permis na bango pour reconnaître, identifier 6000 warriors ou bakoko tanakati ya pelouse. D'accord. Tu ça un bracelet d'accès. Ce n'est pas un billet, c'est un bracelet d'accès. Billet et OPSO permission ya oko tanakati ya stade. Voilà. Bracelet d'accès OPSO permission ya oko tanakati ya pelouse. OK. Vous comprenez? Donc vous avez un billet mais tu n'as pas accès à la pelouse. Voilà. Parce que la pelouse est réservée aux warriors identifiés en tant que tels. OK. Voilà. Merci monsieur le président. C'est une préoccupation. Non, c'est un souci. Mais c'est tel en tant que mon pandisango de autant vouloir en ville prophète de Kinshasa tant que tu sur la billet à nasala qui mokola week-end na commune ya Kisenso à sa commune ya munene so be compter parmi les 10 grandes communes ya Kinshasa yango pe zali aligné wana bazana problème bazana station totalité na bi organisateur a trouvé une solution pour battre que la bango billet sur place kuna na Kisenso. Bon, nous avons prévu de faire des déplacements dans des zones, dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. Pour que tu aies que malheureusement, partenaire Nabiso Total, quand nous lobby, moyen couvrir l'entièreté de la ville de Kinshasa, talaka niveau de la ville, donc c'est compliqué. Ouais. Donc, on a obligé d'avoir partenaire, c'est Bandimai déjà, que ce soit la Bralima, Vodacom, Illico, Monganga, tous les colonnes, tout ça, déplacement. Hein? Pour aller dans ces zones reculées, aussi quand on a moi animation, moi activation des terrains comme ça côté on appelle, moi carnaval comme ça côté on appelle, tous attend, il y a pour distribuer, il y a côté que là-bas la billet en bateau va aussi pour la reine. Bah kino bazotuna, fallait azoya dimanche. Est-ce que comme on appelle bande quoi ba fin fond, moi mbote ba yebake star na bango aye, bas à la rassurer que ba ya stade. Bien sûr, il y a tout un plan de communication au Yemoko à déployer. Voilà. Donc, il y a une émission de télévision, il y a une conférence de presse au Yemoko à Osala, aux dirigeants. Donc, il y a aussi des carnavals qui sont prévus. Donc, Babangate, Yemoko, il va prendre la parole, Yemoko va se manifester. Merci, monsieur. Comme d'habitude, pardon, peut-être si ça, comme d'habitude, habiter que copier, mais tout le monde a mis dans Mboka, à chaque fois, il y a des événements, surtout, il y a des événements, il y a Mboka Libanda. Est-ce que Valdi Mokola dimanche tant empereur ou yana Kinshasa to gete mana Europe pour to gete na ndako questionnement. Bon, en tout cas, je préfère pour Namakambo Yaoyamba empereur. Bon pour ça côté à management, ngana zande côté organisation à concert. Qui est ce manager là? Bon pour ça côté à management. Donc il y a le directeur marketing déjà, Edi Badiata. Edi Badiata est en Europe. Mais est-ce qu'en Europe WhatsApp ça marche? Moi je sorti les messages dans WhatsApp, on peut ce programme moi. On comprend. Non, je préfère vraiment attaquer alors. Non, je préfère vraiment que ces questions-là soient réglées par le management de l'artiste. Ma mission, je ne veux pas déroger à ma mission, c'est travailler pour le comité d'organisation qui m'a envoyé pour produire cet événement. Ok, alors, je me limite là. Est-ce que vente à billet pour le moment est bien ou bien besoin à niveau nini? Na côté vente à billet. Comme qu'il est même. Oui, côté avant habillé, on n'a pas d'inquiétude à avoir. On a disque d'or, tu es comme dans 50 000 ventes. Mon colo a annoncé qu'il disque d'or. La vente habillée, ça est plus 50%. Ah bon? Mais pour comme des événements
Tout a pour ça aya au monde pour relaxer disque d'or, on a présenter disque d'or jour wana. Donc comment un événement, faut que je vienne vivre sans rapidement vivre l'événement wana. Vous comprenez? Et longue car concert comme donc concert plus disque d'or. Pour bateau peut banga bateau tout na producteur. So mbule beti. Bona muta okanga ngo. Tout na management. Le grand manager, merci de passer à tout na management artiste, c'est mieux. Passer à Nabiso on a un service vraiment ébélé à sécurité. Merci. Mais tout le monde plan ya stade des alagi bon na maboko ya Bobo Leondela. Na habité pourquoi l'organisation est ébélé à sécurité. Pourquoi quand les Konzi protègent des simbi plans de Marambo État le stade. C'est Alors, PDG Bouboul, n'habité par rapport à plan aux Anango, il y a études, il y a terrain. Études à terrain, n'habité pour expliquer biso la difficulté ni au côté na katia stade. C'est le plan aux Anango na papier. Non, difficulté c'est aussi le temps que police a zawana. Difficulté c'est même. Non, mon équipe est sur le terrain, total, le voies et moyens. Et nous avons pallié na souci à Mickey est-ce que vous avez un pessimisme pour tout le monde est déjà chantier les bandes 4 Tamboli la majorité va quoi tout le monde est chantier battre batol surtout quand on a la disposition ni besoin pour nous quand le pan si on veut essayer donc on faut ça dans les normes pour locataire à vivre dans des conditions surtout réunies. OK. C'est pareil donc quand vous remarquez la zone d'ombre tout le monde c'est maintenant à déjà agi à Stade des Martyrs à éclairer la zone d'ombre wane longwa et permettre fluidité à Batu mais ba notambola obstacle c'est tout mais sécurité n'est trop bien c'est avant pendant et après il y a un moment avant où il y a tout ça OK au moins pendant aux ala les jours et après il y a le baquet tant on donc ici batu bazonga na banda kuna bango wana eza problème ya police gestion à full juste au battre la batu na kati il y a un ambi de fait chez eux là warrior c'est à dire base là vraiment exemplaire donc ce qui ba yé entrer na bango eza réservé ba koye ba yango c'est ba koti batu ba sa communication na kati organisation on les na ba chaîne net bino boza utile pour la bo panza sango par contre campagne zo sala ma bolongola yango et ce côté sécurité to lingi que discipline ezala nayebi ke mokolo wana mpe discipline ekozala merci voilà nayebi ke baservice eza ebele question nange ezalaki kotikela yo charge ya plat parce que na minute oyo moto alaka na plat ya stade eza likonzi protège eza par rapport ya expérience ya baévénement osala ou bien expérience ya baévénement osala omoni sécurité soki et marché va boire qu'il a on va flirter. OK. Mais quand il y a un souci, on dit non, ça pouvait pas arriver. Bien vous allez on est comme une. Ça dit va qu'on bosse non à seconde. Et on a pour notre tongango, ça prend du temps, mais pour détruire, c'est le seconde. Et c'est pareil. La sécurité n'a jamais été à 100%. Mais nous faisons de la sorte que tout comme attend à 51 pour ne pas dire 80. Au moins. Mais dans mon côté organisation, et ça fait tout. Évitons les comparaisons. C'est non. Pour ça, c'est un Congolais comme tant d'autres. Et les gars bien, et ça s'arrête là. Parce que ma condition est côté à sécurité à l'économie. Il faut l'obito à dégâts. Ma condition est en place. On a condition à les organisateurs à l'objet de ça là. Mission à biso yebani. Mais souci n'a pas que mouton est là. OK. Mais pas battre moi je dois mité zanga là. Oh il y a le but ça là, tout ça va se rater. Nous sommes là aussi pour conseiller. Mais moi avec le peu de temps dans ça dans Stade des Martyrs, je suis bien d'accord on est là. Aussi on fait une liste il y a ba invité au ba ko défiler na podium. Pas ba défiler pour ça là. Mais pour nanga souci nanga jour wana défiler za rater. Oh il y a roloba. OK. Il y a on to rolana. Na caprice ya yemo star. OK. Donc voilà, mais ce qui va bénir yoté cause à la presse. Wana da na banga. Wana da na banga bro. Ça dit bon ça la peine oui. Le respect, la journaliste, on doit respecter le salarié. OK. Donc à chacun sa portion de responsabilité. Dans sens où. Bon, tu n'as pas de question parce que présence n'a comme un général Kanyama Azolo Babatu Babanga déjà. Il y a un moment où tu as dit que tu as comparaison
Merci beaucoup. Na habité Valdi soki to que c'est ça. Quand la police va remettre quelque chose, c'était dans mon IP. On a mon pépazan. Merci. Mais Makamutu Ezaïe. En tout cas, l'organisation jusqu'à présent, on est vraiment optimiste. Dernière question. Sauf ça c'est soit il y a des ordres. Et ça l'a bien dit. Parce que tous on sera beaucoup. Soit il y a des ordres. Tous on sera beaucoup. Donc il faut savoir que nous travaillons pour foutre mon on a au concert. On a besoin mon a besoin de défiler na podium. On a besoin d'attendre dans un ndaku, azola na image bien. Mbota pardon. Bon, ezaka parmi ba question à souka. Ndenge teza producteur ana lobi boy. Producteur à côté organisation, PDG pour de l'autre côté sécurité. Pourquoi vous avez attaqué mon baponi bino bana sata ba américain. Événement fallait en essayer na batu ya mikete pour toyebi ba patron nzoto mikete bazalaka. Nous avons la soda. Ça dit si ba bengi yo pour événement boy. Oui, pour na marché, il faut la boy. Même si bino ba société belé. Monsieur ba poni biso peut-être pour éviter que autre l'équipe a tout non bah yebi que et pas na biso moi discipline ezala et puis on a ngaraté que na tiki ba tuna musala na va na bureau té na mo fona zana ba mona que non chef na biso azali awa donc photo tamula na bo solo na bo mo to vivre en vrai auditeur c'est instrument na capo et commis oui déjà ouais bon c'est pela na banda ku merci presse Goya est-ce que vous en a droit aux images? Alors, les droits d'image sont réservés aux producteurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, au cours, il y a une image avec un instrument ou en tout cas un appareil vidéo professionnel. Ça, c'est interdit. Au cours, il y a un appareil non professionnel, aux autres, il y a une image, il y a une banda, il y a un concert. Mais il y a catch. Ce sont ce qu'on appelle des droits d'image réservés aux producteurs. Donc, producteur est à foutre là. Événement d'ailleurs, artiste à CD, droit d'image, droit de prestation, droit ébélé. Donc, l'image en fait partie. Et on monique pour permettre appareil vidéo professionnel non autorisé et téléphone, tout ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que concert vous allez diffuser en direct sur net ou on a une exclusivité après? Oh, exclusivité après. Ok. La primauté, c'est la présence au stade. D'accord. Hein? Ouais. Tout ça, dans le défi, moi, ma casse. Un stade, donc tout le monde soit vraiment concentré pour venir remplir le stade. Et il y aura toujours effectivement une possibilité pour les banda. Exactement. Angola. Nous avons prévu ça aussi, mais d'abord la priorité c'est le stade. Ensuite, nous vous donnerons les éléments que nous avons mis en place pour le streaming. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Personne va pour dire, on est quel bien. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai mon conduit. This is London. This is London City.